parle tambo kongale, ok parle tambo. Ok parle tambo kongale, ok parle tambo kongale dede, on ose kaolonga kube. Ok parle tambo kongale. Bandeko solution ezwami na mabota na biso bandeko na ngai toza na bati ebele yeli biso boye pona kosunga santé na biso ezali biloko moko ezali naturel bandeko na nga. Premièrement to bandina nona oya batata ezali café oyo ezali kopesa vraiment makasi epona ba papa soko zali na problème ya érection en tout cas solution ezwami café na biso yango oyo. Ozali na problème ba maman tokei mbangu pona ba maman oza na problème ozoko kaisusu kozala na posa ya sexe te alors ba maman te yango oyo ekomatisa yo eloko babengi libido voilà libido ekoya makasi pona ozala na posa ya sexe tolongola na tokei pe na mbangu na ba articulation ba papa bazosala misala makasi na ba maman te ya articulation yango oyo ezwami bino moko bomoni pona ba mikuwa nzoto pasi okobenga biso tokotekela yo te oyo tokei kuna toza pe na ba oyo baza na problème ya tension yango oyo high blood pressure oye mbangu eko réduire yango te yango oyo pona bato ya tension tozali pe na te ya anti-diabète bato oyo bazali na diabète bato oyo baza déjà na tendance ya kozala munene docteur ayebisi okeba na sucre okomi na limite ou bien diabète ezotungisa yo te yango oyo bandeko na nga te moko malamu bakomi bien 14 jours omeli yango 14 jours opemi après oye kobandela kir na yo omeli lisusu soki obengi toko expliquer yo oyo ezali publicité elekaka mwa mbangu oyo ezali mpona bato oyo baza na posa ya kobota ozozwa mabota te matrice eza na problème en tout cas oyo ekosunga yo esukola yo matrice obota na lombangu tokei mpe mbangu tozali na café oyo pe ezali ndenge moko kaka presque na oyo ya bapapa oyo pe eza café ya bapapa mpona érection oyo pe ezali café oyo boyebi yango nyonso oyo esalami na biloko na matiti ya bien ezouta na mboka ya malamu oyo ezali anti-stress olalaka bien te ozokoka korelaxe te basusi eleki bafacture libala pe eza te banyonso oyo soko ozomela yango ezali kolongola yo susi alors c'est vraiment bien pour na ba célibataire ba veuve oyo nyonso bazali na ba stress banyongoleki na banque oyo ekola liso pongi ya suka yango oyo bandeko na nga oyo ngala danos na komela pe yango oyo penza ezali pona te na biso moi te ezala kitoko te na yo ezala bien te moko ya pembe moko ya naturel ya kitoko makasi ndeko na nga makamba ko chaka kopakola biloko eza te yango ozomela ntina yo ekosunga yo alors toza pe na mulangi moko oyo na memeli bino te eza ya bapapa pona prostate pona érection plus prostate oza na problème ya prostate oza na problème ya érection olali bapapa kosuba na butu omeli emai buko subi yeba déjà que moi annonce ya prostate ezoya alors toza la mai wana mulangi wana alors soko za nango pe besoin okobenga toko commander pona bino alors bandeko na nga bate na biso yango yo vraiment boya ebele boya kozwa bate bosomba bate nyonso ezali ba produit naturel binombo nyonso boza na Belgique France États-Unis Canada poste na yo kaka ekosunga yo osombi tina yo ofuti poste na yo ekokoma na temps opportun merci na bino nyonso tout que Dieu vous bénisse biloko yango yo ba mama ba papa solution ezwami. Bonjour, bon déjeuner de ce matin. Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizwi bino nzambalola aibako batela bino. Tosengi merci na kolo nzambe na biso. Oya sili ko batela biso, alala kina biso, alamuki na biso. Tika kombo na ye ezwa lokumu nzambe alola. Oya tindela biso mwana na ye Yesu Masia. Oya kufaki pona biso aloba na biso atika biso babola te vraiment zalaki nzambe na bomoi pote alobi natiki bino babola te natiki bino ba orphelin te na kotindela bino les consolateurs
qui est le Saint-Esprit, oyazoko guider biso chaque matin. Vraiment, bande konanga tokanga mabe na nzambe wana, sans ye tozali na esikate. Toke, topesi ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, pesi bango ba shalom ebele, bobo to bondeko na ba oya biso église catholique, respect, losako na ba chef coutumier na biso, toute tendance confondue, au bolingakala danoise. Vraiment, beau aimer vidéo, beau liker, partager la vidéo. Et ça, la bien, bah, conseil, autopé, ça, bah, conseil, bah, commentaire, nabino, pe, beaucoup maranase, à vidéo. Et ça, la bien, ton, bah, n'ingam sou, bazotala, bazotangango, bah, n'ingam sou, bazozomaele. Vraiment, merci, ebele. Vraiment, la émission, oyo, na copé, ça, correcteur rouge, bambote, ebele. Merci, la contribution, na émission passée. Merci, vraiment, tu avais bien contribué, que Dieu te bénisse. Merci, la sagesse, na intelligence. Oya, kanango, toujours, na sous les baobas. Bande konanga ndeko mwasi bozo monae azali vraiment mourante ba beta qui est makasi ba beti vraiment bande konanga na ndenge ya kosakana te. Alors ndeko na biso azali na mutuna tokobeta lisolo na ye pe azali na mutuna o asi kopesa alobi ke to sunga ye na mutuna wana pona ayeba ndenge nini asala. Bande konde kona biso mwasi azalaki na ye na Kisasa ndenge kaka ezalaka alobi avandaki na Congo mobali akitaka Congo bande konanga azalaka na mwasi awa mwasaka pena na mwasi na ye tango skoba akite na Congo ka ndenge ezalaka ndeko mobali akomaki kobima na ye kuna na Kinshasa tango azobima na ye balingani libala bien makamese ezalaki nango pe bien. Alors et au salamake ndeko na biso mwasi mobali a sepeli ki amema na poto mais entre temps a divorcé ki na mwasi na été comme ma memi a on a kati ya poto na banzela banzonzi nzela nzonzi elaxi na banzela ya gauche droite kata bima ndeko mwasi tango ye mobali akomi lokwa na débat bord mobali akomi na débat bord entre temps comment on mema sko ba camarade na ye et pas ya ndeko mwasi voilà nanda lobaka pona soit disant que mwasi na ndako aza kimbangiste achaka banzembo kimbangiste na ndako mwasi na ye donc banzembo kintwadi kaka donc mwasi na ye asokolaka na jupon na caleçon aza sexité mwasi na ye aza na ba condition belé parce que mwasi ne aza kimbangiste donc ndeko mobali a craqué donc a boya na ndako na ye mwasi alingi nzembo afali ebeta te mobali alingi nzembo afali ebeta donc mwasi wana azaki na ba raison ebele mobali apesa ki yango so akende kuna ezaki lokwa staff bazobina bazolia mais azalaki kolala kuna te eloko ezaki pasi bandeko nanga eza facilité kozana mobali ya batu ayela kayokaka ayaka ayer moko akei ozana posa na ye akoyate ozana posa na ye te aye bande konanga ezalaka pasi na esengo ezalaka penza esengo te ezalaka eloko ya facilité. Alors ndeko na biso mwasi côté wana en tout cas bande konanga eza facilité ndeko mwasi akomaki neti komibendana na ye asa lokola abwakisa ndeko mobali pona ye donc alobi o ezalaka te ye azomona ke kuna nde azo se retrouver ako beta mwa musique na ye ako sala boye staffé ba camarade bakoya basali ambiance na bango so komi ba 22h 23h pour bato bakei ndeko mwasi atikali akotikala 2 jours 3 jours 4 jours amona mobali te et komi ka mwa ba fond ba air mobo ate ba air boy ko benga te mère azana palais benga air mère ke répétition kintwadi donc bande konanga moi si craqué albino avanda kokate mais erreur moi ça salaki au lieu aboya ye akene koluka ata mutu mususu akomi kobima na camarade na ye camarade ya mo garçon na azalaki na ye na mwasi te donc azali na mwasi mo boye ya soki ya Ghanaienne soki ya Nigérienne babota mwana moko libala epanzana directement akomi kobima na ye kuna akomi ko se retrouver tant mobali na ye koyoka nzoka ne mobali azaki na clé ya ndako aya penza bon comme ça kuti bango ayoka kana ye ba camarade ba ko soupçonner na sima na yo Jean de Dia comment ko kende kuna Jean de Dia comment ko kende kuna mobali era ko sa ba enquête a fusionner à kota mobali a sota
akima beta mwana donc era kota tiki porte polele mobali tanga mona ikabo abeti mwana mwasi oyo bandeko pena boma ye donc mobali garçon atanga yoki ko beta wana garçon akima na ye ti lelo mwa mwasi amoni écoute même pas na hôpital camarade ya kima somo ba voisin ko beta ba yoki babime o eza catastrophe tanka mbila zo ya boyi garçon n'a pas sauta kima na ye yesu ko fio pe ayebi na adresse à garçon côté ayebi ne pas garçon avant de rater ayebi ka kombo garçon a pesa e kombo na ba pesa on mbila kombo na emona na mona mbila te amona passeport a mobile boy na misute identité mobile permis na e amona na été kombo mobile a pesa e apese ka kombo ngombila zo beta ezala ngote donc mobile akimi na e mobali akimi na ye donc mbila ti siko na azwine mobali te donc ndenga za boy azoloba bandeko na ngai siko na kaya boy na sala nini na bonde la mobali wana abetinga mpo na ye mutu abengisanga na poto ou bien na tika ye bandeko bolobi ni bandeko botala basituation oyo ezoya kolekela bandeko na biso na kati ya poto bana Kishasa soko kutani na mobali ya boye ya zoba ya boye alobi abengiso na poto yaka mangai mama leki na bino na oloba no yaka tango kokoma na poto kozala kwa zoba ya mwana mwasi oyo te soki nano yebi mboka malamu te kanga motema s'intégrer bien ozwa mwa mukanda na yo après bekima soki il s'agit to bima na yo za en Angleterre obimi na okimi na yo parce que son doye na Angleterre eza passeport na obima mais soza na Belgique okimi na yo au continue ta Suisse France Allemagne okimi na yo parce que okoza la mowumbu na été ndaku na onde ekoma Bercy ya nda ya kayoka banzembo afali banzembo afere banzembo akofi kuna sikoso azongi na ndaku na ye azongi na Nouvelle Jérusalem ayoka banzembo ya kintwadi jamais yondo kendeli felo yena mwasi na bana kuna mukolo yeso ko yakuta baona banzembo alola ya foza mayele ozana Kishasa eza pasi mobali moka kizengi boye aye na yazo linga yo mama obuka na te bima no ya kana poto me tango ya na poto zala na mayele na stratégie tala ndeko mwasi ninga panzani munoko tala ndeko mwasi ninga baby akoye kokufa peto yebite na kati ya nzoto na ye balobi ba déchirer abeti pendant 2 heures du temps abeti ba voisin bayoki peza mutu agangi atie soupe asuka ba voisin lobi mais non oyo comme excès faut to benga mbila neti kaka presentaka bo asota kima tanga azokima bombila azokota ndeko mwasi tango ka mbila komi akwe imbala moko évanoui abeti ete alembi donc akwai koboma ye akanisi bambongo na ye nyonso to ainvesti mpona mwasi wana bandeko lomona ngene abosana azali kutu na zemi mais zemi ezalaki ya garçon wana oyo asotaki te ye alobi zemi fo eza ya mobali na ye wana mpo wana garçon na babandali na bango sika ye ayeba ete azali na zemi zemi na ye batali balobi zemi kovanda na libumu te ekomi kosenye makila bandeko eza pasi na mawa souffrance mboka na biso tala ba résultat yango yango yo kan somboka biso zaki bien mobali penza ya zobeto lisolo kete na mwasi nanga meka pona kaka aza mwasi kintwadi mwasi kimbangiste banzembo na ndako yo ke ndime te obana mama papa sila na mwasi nao parce que ozano bien mais ba souffrance mususu ezo pousser bato basala makambo balinga basala te bandeko eza pasi na mawa et puis tokopesa pe bandeko mibali conseil eza bino bandeko mibali mpona ni bolingi stabilité te na kati ya mboka est-ce que yo penza ndeko mobali
pona oyoka banzembo ya Kofi ou bien ya nani soko lingo oyoka ngo il faut que nous memaka mwasi na Congo okobi kozwa makangu te si place so oza pe na bezo zo makangu to okango te toyebi ke eza mabe mais na minute oyo yo moni ke mwasi na o ya ndako azo satisfaire yo te azolata ba jupon ntango azosukola aza sexy te au moins omoni mutakala eza te soki ndenge nini ozolobela mais basi pe baza na mboka wana ovandi so oza na Belgique soki na France so na Angleterre basi pe baza mponi okozwaka mwasi na mboka wana te baza na bango ya chacho ata soki alinga otia mutu pasi ntango mosusu olinga oboya ye na kimia olinga kobete te mpo lelo mbila asima na yo soki mbila akangi yo mwasi no ndako ya koyeba ke yo osala makambo ya boye na boye mpo na ti siko babombi yo bakamaradi na yo babombi yo mais soki balobi ke bafungwama babetela siko mwasi na yo heureusement mwasi na yo alinga bakamarade na yo te aloba kutu alingaka bango te asolaka na bango te avantage no yango wana boso baya kofunda oke te tala camarade na yo ndenge tala mobali no ndenge abeti boye mwasi na yo ndako pa koboya yo okoma na double problème zomona parce que nini ozo gérer makambo bien te soki oza na mwasi te ekolingo ke bana na Kinshasa problème eza te mais so oza na mwasi na olingo zwaka makambo okende kozweka na Kinshasa tala ba dépense bambongo wana okoki kosala makambo ebele na mwasi na ndako bamibale boye mpe okende na mwasi oketu na mwasi na ndako boye opesaka eloko te mais libanda elengi ya kokaba libanda elengi ya kopesa mais mwasi ozokonte na ye ozala na ye otindela ata koka tyaela ete mbongo boye kabela ete boye eloko te molimo nini oyo ya batata na biso yaya bokokanisa ntango bobetelaki tolo na banganda Kisasa bokokoma bakoko bokokola bandeko mibali bokoregrete biloko bozosala na bablessure oyo bozopesa basi na bino bokoregrete yango ntango kokoma koko ozangi bato baya kotala yo na nini soki papa ozoniokola mama na kati ya ndako yebaki bana no bakoyina yo ntango koma mobange bando ya otalo te bakoloba yi papa wapi oyo banda koniokola mama ya biso bamibali bosalaka attention ya bokeba bino bato boniokola basi na bino bokeba parce que bana na bino balelaka bino lino boyebaka te un jour ntango okoma mokolo baobimisa yango oba boniko boni pe ye likambo nini na biso tika ndenge aniokola surtout so mama bango akufi bo babini nyo abelaki tension basusi nde moto ebomi ye papa ndenge bana bakoyina yo bosalaka tension bandeko mibali tozolakisa bana no bolingo mais soki olingi mama ya bango te na biloko ya boye bana so mpe bana bamoni ta ndenge papa ki kobeta makangu na ye entre temps okendeke Kisasa na ndenge akosakana te bozomona biloko yango eza pasi et puis soki olingi obala bana mobali oyo bozani bagu moko te bala mpe mwasi yo oyebi kozanoki mbangiste te oyebi ke bango basokolaka na bango na caleçon na jupon jamais mutakala na bango basokola mutakala te yo olingi omona mwasi oyo ntango aosokola mutakala azosepela okebala kimbangiste poani okenda kobala kimbangiste ifele obala na yo soki témoin de Jéhovah soki néo-apostolique soki catholique soki nkukusa yo ke kobala mpe bima te bango mpe basokolaka na jupon oyebaki te ale sikoyo olingi kotya fali na ndako olingi kotya banzembo poani okebala chrétien ifele obala na yo non croyante parce que yo olingi banzembo afali na bafere ozomona ke bozobalana na mutu ka mpona bobalani mpona ka balobaki obali papa ou bien mwasi baloba obali me bino na ye concordance eza te mais non eza problème en tout cas bon attendez salut bandeko na ngai
topesi mbote na ndeko na biso mobali à partir ya Kinshasa Patrick Sekai mama place ozali bambote ebele uti na sule baoba tolingaka yo napesi mpe mbote ebele bagros bisou na mama Emilia mwasi bata papa Gaïta na kati ya Paris. Voilà, aya Paris na tongo mama Sage, de gros bisous na pasteur Jean-Paul bambote belé papa Sage et kozali nzamba pambola. On est toujours ensemble. Notre pasteur de l'Afrique du Sud, pasteur Honoré, nous t'aimons vraiment. Je vous laisse bino nyonso ba oyangai ba Mario ba Queen Mada ba Kenzo ba Silva coach ba live et boza ebele joli batinisa oh boza ebele Linda vraiment boza ebele frère notre frère notre boza ebele bino so bolinganga ibal donc boza ebele so natangi communauté parce que ne croyez pas que na lingiote na linga kayo. Voilà donc balasi matin to baksa ba kombo no pe kokota pourquoi pas bozala vraiment j'adore bambote ebele bozala ebele vraiment des gros bisous sans bino bande konanga bino wat bolinga biso bo partager pe émission bo edara biso ndeko soko partager mission li mutu moko aza touché ne loko moko ebimi na munoko nanga ou bien na commentaire moko obino bo tchena se yeba ke nzamba lola kotika ote ako toujours ako batela yo. Alors abonne attendez salut bandi konanga live together ezawana na sunga ka bato moi sito mobali bozana diaspora bandi konanga bato a diaspora oza angolais oza Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, bande konanga diaspora, bo benga la danoise, na kosa na site de rencontre, comme bonango live together. Ezo kokisa 3 ans en avril, to sungi bato ebele pe to so continuer ko sunga et puis to ko continuer kaka ti mokolo nzambe emoko ako retirer biso souffle. Aussi longtemps to zo vivre nanu na sena grâce ya nzambe to za kaka ko sangisa bato. Quel que soit ton âge, ko banga te. Surtout ba papa mikolo. Pourquoi besoin de ma bovanda kabino mo na kacha bandaku? Ce n'est pas bien, c'est risquant. Ce n'est pas bien. Tant que nga okufa na 80 ans, okufa kaka 20 parce que tu es seul. Solitude eza mabe. Eza mabe bande konanga e bomaka appétit fait solitude eza maladie mabe koleka cancer, koleka diabète, koleka sida, koleka corona parce que si kozo koza na solitude ndeko bota ba maladie wana solitude eza lokola mama ya ba maladie wana bande ko bokima ndebo yokanza lobi fouiller l'impudicité ngana sous les baobana yosabino fouiller la solitude faut kimango o soigne sa solitude lobi okoyaka jamais pa na ngai yaya ko tout atolo na bana te bino ba mama bobota bana belé 4 5 6 7 ko tout atolo na bana te surtout bino bato bobota ta bozai bana mike yo wana déjà na ba 17 à 18 à 19 ba mibote la yaya tango zoko sa 45 à 50 à 55 bana nyoso bakoli bakokende au place ndoko tika la yo moko na age wana ya koluka mobali ola danas bandana komisa kombo tilelo benga ngati na obengo ndeni tango bino bolinga ko partager be mission na batata mikolo te oyebi tata moba mukolo tindela émission azalaka yemoko ya kaka ko tungisa bino tindela pesa e benga lobana ya aya na live together pesa émission aya ekosala bien na ozela ba pel na bino bande konanga. Mon numéro c'est 0044 74 59 62 52 17. À bon attendeur, salut, je vous love, des gros bisous, bye bye. Maman Lekinabino, la danoise, abonnez-vous massivement. Ceux qui n'ont s'abonné, première fois côté, s'abonner, fina cloche de notification, partagez nos émissions. Dieu va te souvenir de toi. Bye. Coucou.
la solitude et sili na kati ya ba diaspora site eza bese moko live together original ya la danoise ye wana liboso na bino bande konangai solitude et sili boya ebele tozali na site de rencontre o ezali très sérieux pour na ba relation moko très sérieuse. Alors bande konanga yom tozo luka mwasi yom tozo luka mobali n'hésitez pas boya ebele ezali na âge limite à partir déjà il y a 19 ans ti likolo bande konanga soko so se ceinture sel oluka mobali na église oluka mobali na ba fête oluka mobali na musala ozwate bande konanga awa okozwa oluka mwasi ozwate awa okozwa bande konanga boya ebele bo contacter la danoise